Ok, maman. D'abord, mbote na bino. Bandeko. Vidéo oyo na sali ozali libota ya ndeko na biso ya mwasi epai makambo to yaki oyo bolandaki ba journaux obotindi tolingi sikoyo bino moko boyoka na munoko ya libota bango ba expliquer bino ndenge nyonso tu esalami et puis message oyo bango bakopesa na libota po libota pe ekitisa motema ba question oyo etunamaki bango oyo bako répondre bino na qu'ils ont libota famille Tchemindele mais bango moko d'abord ba se présenter bongo to kotuna ba question mama moko d'abord pour se présenter pour mo ki kolanda bino mama yo nani ndeko mbali yo nani. Mwana papa André Chamundele. Ok. Mama yo nani? Ngai Makaya Chamundele, mwana papa André Chamundele. Ngana bengan na kumbo ya Jean Dombele, mama na ngai Lovivila et papa na ngai Nzengele. Ok. Ok, ba mama nalingi sikoyo boye éclaircir biso nani parce que mo kizo na bino oyo akufi nani na bino. Ndenge mokili toyoki pe toyebi na kati ya libota nyonso oyo akufi azali moko ya leki na biso mwana ya papa André Chamundele. Right. Sikoyo bo expliquer na bozali ndenge nini ndenge bobota mina ye. Ouais, azali leki na biso azali 7e na biso. 7e na libota ya papa Chamundele. Na libota papa André Chamundele. Ok. Na linga kana bo se présenter d'abord ndenge bozali boye bino nyonso bozalaka na Angleterre est-ce que bozala muto uti libanda bo se identifier pour mokili quand même comprendre bino. Oui, bien sûr que tozali na moko ya frère na biso ndenge a se présenter qui est auti na Allemagne. Auti na Allemagne. Donc banani bazala na Angleterre, banani bazala na Allemagne. Biso bateminde tozalaka na Angleterre na Londres. Bozali boni. Tozalaki misatu par la grâce de Dieu. Zambé abengi moko totikali mibale. Et puis tozali na frère na biso Nzengele ye auti na Allemagne. Oya zawa. Ok, maman, yo pe c'est peut-être nano. Yo zali nani sus parce que alabiki no na ba ser na ye bazaka bazaki misatu muka za sute. Yo zali nani sikoyo. Ngana za 6e. Ok. Ye alandaki ngai. Ah, oya atiki biso yende alandaki yo. Ok, donc yo ozali 6e. Yo na 7e. D'accord. Papa, yo peut s'identifier yo ozali nani. Wende na bai kenon naza Jean Dombele, papa na ngai Nzengele, Daniel, papa ya oa ngai na papa ya Mimi, bazali leki na Fulutu. Leki na Fulutu. Donc oa kufi atiki biso azali pe leki na ngai. Leki na yo mwasi. Ya mwasi. Yo posaka en Angleterre. Te na vana en Angleterre, te na uti na mboka na Allemagne. Na Allemagne. Na Allemagne na mboka ni? Na vandi pembeni musika te ya Cologne. Na Cologne. Centre Cologne. D'accord. Alors bandeko balandi bino siko bamonike libota bati Angleterre bazami balé moko auti Allemagne. Je pense que vous avez tous compris. Bon moni libota yango libota proche libota yango. Siko maman tolingi siko yo moko na bino a lobena biso nyonso oyo salami oyo biyo bomoni ke libota na bino bakoki koyoka na ndenge etungisi bango. Boloba comme ça libota elanda yango. Bopesa oyo bomoni ke libota bakoki koyeba oyo bozaki na chance te bopesa bango oyo etikali bokoko solana ba telefone tant pour tant miteme ko kita mais oyo bolingi bayoka sikoyo na nyonso oyo ndenge esalami bopesa moko na bino na libota. Merci pour la parole. Ya koloba ezakaka ndenge toyoka kibiso nyonso na kati ya libota moko na biso oyo Adolphe na Titu Chamundele a été kotika biso. Oui, effectivement, et ça là et ça biso de partout passé. Abelaki, Denboyokaki, et puis bon, dans le à Koubela,
Zambé a bengi donc yango wana nakoka koloba mama yo zali leki na ye alandaki yo tozo komani pasi na yo nini okoki koloba na nyonso oyo esalami oyo etongisi yo mingi. Bon, séparation toujours ezalaka pasi eloko wana ezotungisa kasi nzambe aza na contrôle na nyonso tu bon eloko na koloba yango wana ezali mokano ya nzambe donc po ezali mokano ya nzambe omoni ke esalema ndenge nzambe akani ndeko yo uti na Allemagne tolingi nanu opesa biso nanu impression na yo ntango ozwi sango na Allemagne ozoki yango ndenge nini. Ouais, juste il y a de cela un mois, je qui kobenga ma bandeko baleka basi babenga ki ke ozana leki na biso awa zaki na pasi esima ko yoka sangwana to sala ka pasi so to ki ke leki za pasi za na hôpital bisungi esala ke no uta pa nkolo nzambe soke to bondele te na sunga pesa abatela ye afin qu'à retrouver santé mais ce qui n'était pas le cas que nos leki après quelques jours aye otika biso to le leki et bible na biso que nous attend na pas c'est nous to le ensemble attend les cinq autos c'est plan ensemble et toujours tant mon laï pour na le l'autre ba ko ndeko et ça là que nous na mabongisi bandeko na biso batikela ko zo tant pour na ko bongisa pe to za na situation mo difficile corona ouais pas déplacer pas si facilement exact yango bazoki ntango bongisa ko préparer makambo nyonso afin ke mokona lelo to bakokunda ndeko na biso yango na joaki nzela kotika Allemagne lobi mpona koya awa afin ke to bakokunda leki ya mwasi. Sikoyo ndeko na ngai nayebi ke ya une différence entre la vie en Allemagne et puis la vie en Angleterre. Sikoyo oye na mboka mopaya omoni enterrement ndeko na yo tout ce qui s'est passé. Tu peux nous donner l'impression oya yo ce qui t'y a remarqué na libota na yo baleki yo lingi kozala bango confiance. Qu'est-ce que tu as remarqué depuis l'enterrement? Avant que peut-être que ce soit là qui na suka pa na bongisa qui no lelo za nikolo to koninde ko tozo na ba ya batito yambaki o bayaki ko accompagner biso pona ko ndeko na biso mais lobi ezaki pona ngai tango ke fona sima zana zonga na mboka na Allemagne mais avant na zonga mboka Allemagne mabongisi ezaki te fona vanda na baleki ya basi pe to vanda to solo là afin que to kabwana la bonne information mais ce que je voulais dire avant que tout soit na bango ezalaki que non aza vraiment si puis pe na féliciter bango pona comment la que non bazali bana basi mais ce que j'ai vécu aujourd'hui pendant hier peut-être si la mokona lolo eza vraiment quelque chose à féliciter pona enterrement basali pona de pona biso moi aussi parce que zamba libosote o toujours là to ti pour la bambule l'équipe et bama ya misu tant sonné ka oki bien mais tout le monde a soumis de pona biso tiki biso eza vraiment pota munene mais esengo ezala ke no soki bokundi ndeko na bino na bacondition ya malamu e consola basusu ole ke no ezala ke no bozo continuer kolela parce que bacondition ezaki bien te nayaki surpris omona organisation ke no bande bandeli ntina suka esale ke no malgré mawa mais esengo mpe ke no makambo eleki malamu koyamba bato nyonso azalaki na mposa kolia alie et je pense me ntina suka pa ete osukisa tokabona malamu. Donc ba peser douleur na yo ba peser vraiment douleur na nga komona que no ba condition d'enterrement elle qui très bien bande bandeliti na suka organisation malgré baza bana basi. Merci. OK. Wana boyoki ndeko a féliciter bandeko na ye ndeko mobali a féliciter bandeko na ye a basi. Donc oyo tozo sala pona libota et ba valeur na yango pona libota oyo baza présenter pona ba oyo tozalaki ko solola bazobenga na Angola ba ba information parce que dans une information ko pesa binote c'est seulement bango bako ko pesa bino ba information oyo yango moninga na sali effort nazwa bango ba répondre na esika na ngai po bino boyoka donc bomoni libota chemundele yango ezali awa alors na zongi su bandeko basi mama bombe kana ko clarifier na libota o batika na Angola nini oyo bino bomoni bokoko loba na libota oyo baza na Angola na ndenge bango bazana kotungisama mpona bino nini bolingi boloba po ye apese bango pasi eza kati na bango ndenge bino bozali na bana awa bozangi mikolo parce que bango baza komona ke no ndenge esalami boye ifale bango baza na liboso
ndenge baboti bino bazala awa banoko bamama leki banani libota nyonso tout comme ça bino bodépendre kaka na bango to bino mpe ndenge bokoli bozala ensemble na bango sikoyo bino boza kaka bino moko bango bazali te sikoyo oyo pasi bino bokenda yango nini bino bolingi bogarantir bango e apaiser pasi na bango nini boza nango boloba bofunga mitema oyo bomoni bokoyebisa bango même mpe oyo bakei na besoin bayeba situation ya poto nini bokoloba ya koloba ezali vraiment ebele plus tokosolola na telefone na libota mpona nyonso mais ya koloba eza ke en tout cas nayebi ke mosika bozali de partout ndenge kaka frère na biso awuti oloba en tout cas alobi nyonso nakoka koloba mais toloba ke no bomitungisama na eloko moko te nayebi ke no kufa eza pasi oyo pasi bino bozomona kuna oyo biso tozomona awa eza kaka pasi moko mais lokola nzambe na biso eza na bomoi ya ozali kopouvoir na babesoin nyonso nayebi ke alekaki na kopouvoir na babesoin ya santé ya antifi na ndenge abelaki et puis aleki na kopouvoir aussi na préparation nyonso oyo tosali mpo akundama malamu en tout cas naza koassure bino oui pasi ezali toza na biloko misaki tozotambola yango na se na moi ezali ntango tobotamaka et puis na ntango tobalaka na ntango tokufaka alors adolo abotamaki biso nyonso tobotamaki adolo aboti et puis adolo asuki na kokufa lolenge moko biso nyonso mpe tokosuka na yango mais ya koloba eza kaka nzambe alola asimba mitema na biso nyonso libota nyonso bana nyonso bakoko mpe bakokolo nyonso ya nsenga makuma ya nzambe amona biso nayebi keno ye moko oyo akonsolaka mitema oyo etutami akonsole bino mosika bozali me bomitungisama eloko moko te ya motuye ya koloba eza soki biso nyonso tokosimbama kaka na yesu masiya nde tokolonga nde mpe tokomona antifi na biso nyonso mokolo moko soki yesu azongi en tout cas nyonso tokosolola yango na kati ya libota merci ndeko na ngai ya mwasi nalingi yo mpe oloba nani mwa moke nabanani yo mama nalingi omeka kolimbola moke tomoni pasi na yo mpo operde leki na yo oyo olingaki mais na poto ndenge libota ya ngolo ezalaki te badifirite nini oyo omonaki ke ekotungisa bino mingi po bokunda ndenge na bino ya mwasi oyo omonaki ezalaki pasi kati na libota kaka bino na bino bana bozangi bamikolo bozangi banoko bozangi bakoko estce d'abord okanisaki yango te okanisaki yango te sikoyo tozali koloba mpo tomeka korapele yo ndenge bango bazalaki te sikoyo omoni pasi yango lokola lelo ozwi yango ndenge nini yo santaki te ntango ndeke aza sufu te ozalaka bino bana séparation nyonso esalaka pasi bon malgré biso na biso bana kasi nzambe asali biso grâce ndenge eleki bien bon ezalaki bien soki ntango mokili ezalaki bien bafrère na biso mpe mosusu baya bauta partout kasi loko epermettre te baya mosusu baya mpe ya bamboka mosusu bon biso tosalika oyo tokokaki kosala awa oyo batie lokola ndeti bavi na bango na risque na baquarantaine oyo ezoleka awa bapréféré baya kaka malgré citation yango bon yoka na koloba nzambe azwa lokumu merci na pasi na baoyo esali ke baya te mpona basitation nde ezoleka na mokili yango ya bacorona kasi kimia na nzambe ezala na biso kaka biso nyonso partout bandeko baza na congo nayebi ke partout baleli leki na biso mwana na biso anti na biso bato nayebi ke baleli mingi partout bandeko baza kimia kaka eloko na kosengeza amour oyo tolakisi et continuer na famille mobimba ya bana chamundele ya bakoko ya senga naza na question na tuna bino oyo ezali question moko personnel euti na motema nanga nati nango bino misato na likambo oyo tikokwela biso soki nzela yango ezalaka nango nzela makolo
kota Angola bakomi pe na Angleterre pona likambo tozala ensemble banani na banani bino bolingo bolinga bazala awa na bino ensemble po tokuta ndeko Delphine malamu nalingi oyo ni surtout amoni ka ko répondre question oyo na oyo kolinga commenter aloba na bandili su question na ngai soki Angola na Angleterre ka nzela makolo eza longa nzela makolo sukulu ko esalami boye bango ba yaba za nsi elongo banani na banani bino bolingo bolinga baza na biso elongo po eya pese bino muke po tukuna ndeko oyo penza na secondaire biso bolinga. Je pense qu'il faut comprendre une question oui pendant l'imbola déjà les campagnes ya répondre nani il fallait ya nani article à azanga pas ya liwa toujours ba keno liwa soriye et le baraté mais na ko ça la jamais distinction à battu na ko kabola jamais li bota soki liwa yi côté tango ya pasi et longo lisanga waza na makoki ya roya aye atanzela makolo roya atanzela avion a roya atanzela mutuka a roya okokanga wa mutute mais na ebiga ke no soyo mutalingi abala yende mtabenga kaba asala ba invitation a repona nani o alingi aya na fete wana nani alingi o aya na fete wana so na jo invitation te no kende te parce que ça moment recépela au kende te c'est la possibilité na en plein de temps non so na jo invitation te no kende te OK azande kona yo OK d'accord atazande kona mais so ezali kambo amawa bakomi na jamais d'invitation que yo ya yo royate yo tikala na ndako donc jamais parce que to vanila bato a to ye kokona ndako na biso o bato to yebite et là on y memi bango eza bolingo que ko yeba na muto ebike no kuna mutakufi to ken rolela na bango longo donc donc kabula jamais libota sur mutakufi. OK ngai na se bazaki na libota hein na se bazaki na libota na ni question na yo na réponse na yo na lion mais na se bazaki na libota na facilité ya bolingo pasi tozana okati na biso et salami ozomona que non fallait maman pesa la awa pene tata pesa la awa pene tozala ensemble na oyo salami parce que pasi la ya ngamo côté pour pasi ko zaki pasi na bino moko awa na Angleterre ba oyo bazala kité ba ki pena pasi na bango mais pasi na bino ezala équilibré ce qui ba musupi bazala awa ensemble pasi ko ezala différent. D'ailleurs, tout ce qu'on a côté na profond, on a profondé, on a expliqué en gros. Il y a une question, on a tout bino. Donc réponse na yo na zio comme malam de konangai. Il y a on a meko éclaircir en gros. Banani bino bolingo bolinga peut-être pas la peine na bino en. Masa bino longo bolingo passer ensemble na bango. Elingi a peser bino potam susu. Bolinga de malam. Eza question que ça profonde mais na sebe na tout nos questions. Ouais, tout ça na papa ba mikolo. Mais tant sous baza pe sauter. On a sepé la question papa nangai azala ale la mwana ngai. Mais papa sera zalité eza pasi pona ko baso que nanga sepé la papa zala. Parce que tant sous passe nga azala makashi papa mona mwana joko kende. Et là mona ngana bakina likolo na nyonso ke no malgré adolo azate tout il y a une autre génération. Tout à fait. Bana babotami. C'est aussi une autre génération. Tout le monde a été libote sali. Donc famille, moi quoi loin mais famille ils ont continué tant sur coco là parce que bano ya tiki pe barbala barbota et vide wana ils ont toujours couvert. Maman, nena tuna bino mibale hein. Ndenge papa na mama basalaka awa te na bino. Na ngina lo bateke o passer bakufa bazana bombo nena tuna wana te. Nangina tuna kaka ndenge bino zali bana bino na bino bana. Bote santaka sel ko comparer na tango bazaki na papa na Angola, papa bazalaki boto mezalaki oko ko ripata za mwasi pa ndeko ndenge yo lingi na ndenge boto tuzana poto. Bote santaka ndenge ni. Na bomoto bona koloba to santaka vie des alliés parce que bazalité mais tozana tata oyo pe mama oyo aleki ba tata pe ba mama nyonso oyo plus aza ko batela biso tozana na bomo elelo po ba pesaki biso ba memaki biso physiquement baza lisusu te alors tozana oyo ayebaki fo tozala na nzela na bango pe tozo continuer na ye yemtu tokokei na ye tikino na suka molongo ndengi lelo azwi antifina donc tozana regret ya koloba vraiment te que non makasi ya koloba na sens que non
toza na bato te mais toza na oyo aleki likolo azobatela oyo apesaka pema na bomoi. Pour moi nazomona vide moko na kati kuna eza te. Maman, motuna na ngai ezalaka na yo. Est-ce que vide nini osantaka ndenge ozalaka na bandeko na yo mais liboto motia famille ozalaka na bango te? Omona yango ndenge nini? Osantaka vide wana osantaka yango to omona ke nombo ça va aller na baleki na baya na ngai ba tozalaka na bango awa elongo parce que leki no sikola ndaki bazaki soupe. Peut-être ozaki se pencher na ye. C'est quoi ça soupe? Est-ce que ça dit vide wana ke non ce qui liboto apesa la awa? Bon, tout ça c'est bon, tout ça ka biso na biso bana. Oko commenter nini? La question là. Bon, vide toujours ezali. Bon. No comment, no commentaire. Les cambote, na comment l'émotion na yo. Na kozonga na oibo sali. Na ndenge ndiko mwasi akene sengo. Tango salamaki bokaki pasi wana tozaki elongo na bino. Na ito vandi boye ndeko na biso mwasi akundami déjà. Bozana yeli susu te pasi wana kosila lelo te. Mais lokola quand même ito kundiye poza ko se sentir comment sikoyo na ba oyo ba ye na bino elongo na ndenge boza se sentir sikoyo. Vous avez besoin de vous na bango, vous avez besoin de longo. Vous avez se sentir comment? Sikoyo. Mami, na ka yo. Moment tozo sentir esengo makasi. Pona ba oyo, pona ba nyonso, bazana biso elongo na tango oyo toza. Mais toyebi ke non ba yaka kipe ba kozonga. Sikoyo comment likambo na biso ezata biso mo tokotikala ndenge neza mama na likasi. Alors pasi wana sikoyo tango tokotikala yango na nde même de partout na Congo de partout pas makamno so ezali. Nebi ke no bato baye. Tozo esengo ba consoler biso. Moralement, spirituellement, physiquement na makambo nyonso. Mais tango totikalaka yango neza mama na likasi. Alors, tango tokotikala, nangai, nabino de partout bozali. Et là, on a kolobakaka, nzamba lola, nde a consolé calamité malabiso. Parce qu'il y a un secret, tango batu bazalaka te. Nde yango nezalaka mama na likama. To bon de l'ensemble. To bon de l'ensemble vraiment biso nyonso. Nzamba sunga biso tango tokotikala biso moko. Ye azala musunga biso. Tant que tu as antifina, tu as besoin de bazana bon moi. Tu as besoin de sunga biso na pasi wana. Nebe keza pasi ko longa biso lelote, ko longa biso lobite. Ndenge moko pe to bosana batata na biso te, to bosana ba yana biso te ba mama na biso te. Ndenge moko pe to bosana kate antifina. Cela veut dire ezali kaka nzela ya vie. Mais nzambe kaka pesa biso makasi. Bino lobi il y a un temps pour toutes choses. C'est pas dire que nous to koyoka sur mawate ou bien to kolela lisusu te, ou bien to koyoka sur les sengote. Mais si vous êtes toujours les canards, mawa, na kolela, na esengo, esangani esika moko. Nzamba zwaka lokumu na nyo. Mama, ndini yo ngoloba na ba oyo nisto baye bazaki na yo elongo. Bazaki na bino elongo, bazaki na biso elongo. Na nyo so salami. Nini oyo yebisa bango? Elo na oyo yebisa bango kaka merci. Na batino so baye ko supporter biso spirituellement o eza loka mutuya. Na finance, na physique, na mutinostu azalaki na posa ya ko contribuer na liwande ko na biso d'une manière d'une autre na présence na ye na koya na un mois oyo na mboko to vande zalaka ba misala makambo ebele kasi toujours nzamba simba mitema na bango bato batikaki biso te so to bato batiki biso tokosi toujours tozalaki bato bazoya butu na moi. Et mon côté, mon temps sur zoba, ah, n'indimite le ba, on a kaka surprise pour na ba moment oyo, ba pesibiso ba regret mon robo donc mutako ya sika muninga te kasi mutache vine na risque. A préférer donc na remercier batunions tout partout dans le monde. Oh ba supporter biso na pembeni na musika na ba prière d'une manière d'une autre. Un petit bango merci.
na nde basali ke makambo nyonso eleka nyonso malamu nakolo bateka biso moto kuni ndeko na biso bato mpe basoutenir biso d'une manière d'une autre na 5 ans merci na oyo nyonso bandeko basaleli biso mpe na présence ya moto nyonso tout partout ndeko apesi opinion na ye bolingo na ye asengi merci na libota mouvement donc to remercier bandeko nyonso tout na bolingo bolakisi ndeko yo kozonga na Allemagne na oyo moni tango yo kozonga na Allemagne nini yo kosa bato Allemagne kuna bakotuna yo opesa bango sango pa yo wuti olobana bango nini bon en Allemagne pour éclaircir bien naza aussi ngamoko non za ba compte rendre na mututé mais information na ko pesa pa na bana na ngai parce que il y a pas ici une grande famille que baleki naza en Allemagne naza la leki en Allemagne naza ngamoko avec ma famille. La seule chose que je ferai que non c'est pour informer mes enfants que non la situation ndenge elle est claire qui koya na bisona o no les qui peut bilili to jui ba photo ya on l'accès que non bandeko na Londres baza qui peut bango mokote to zala ki longo na bango pena bandeko mususu donc famille za munene donc je pense que non ils allaient malam ba mona que non makambelega qui bien ils a bonne nouvelle pour natina na ba que voyage de temple qui en Allemagne pardon à Londres ils allaient qui pour assister ndeko na biso oyebi ke media eza na pouvoir mususu oyo oko contrôler yango te tango media comme en Allemagne bakomona bakobenga eba oyo oyebi batuni oh mais yo kofeleki ndeko na Allemagne na Angleterre mais tout le monde qui en Angleterre bakotuna ba question ba opinion na bango c'est là bango bakomona na vidéo on est obligé opesa bango basango pa yo utaki nani na yo nini omoni kuna mais Angleterre za ndenge nini en résumé pour 1 minute opinion nini opesa pour Angleterre pays batu libota na yo makambo yo yelaki résumé dans 1 minute. Pour nous résumer dans 1 minute, je pense que je ne dois pas juger les gens. Hein? Et pour tant que c'est mon ayaka awa tu vends gars tu liaki les gens qui moment c'est moi aspect mususu awa yeli juste pour les là peut qu'on a dans la biso donc na la mission dans les pai tena luka manbeni na mona pour na joana critiquer na kinna on que na o eloko moko te donc c'est ça na yeli na yebsa Allemagne oyo ko kuna na yo pardon yebsa Allemagne oyo ko kuna na yo mais kuna leki na nga mwasi leki na yo mwasi donc baka mwate oyaki na bomba te o mona nga na media tu na nga benga nga ino donc oyaki ko kuna leki na yo mwasi yango ga na ko besoin na yeba baka mwate oyaki pona ebima leki na yo mwasi bon maman poto silisa likambo nini bokoko compléter bolingi mokile yeba libota yeba na Angola to bato mususu oyo bomoni ke bato bayeba yango oba kola na video oyo bako kamwa mama Mimi mama Florence mindiko yo almeli azalaka wate nini bolingi yebisa bango na libota Allemagne Angleterre oyo bomoni oyo sa bandeko bazali awa bazana Angleterre oyo utina motema na bino n'importe la Florence za mama Mimi nini boko loba oyo utina motema na bino mama Mimi yoza mukolo loba na nini parce qu'il y a en Allemagne mama tozomona pasi na yo toyebi ke ozangi maloba mais kanisa moke na oyo to esalameli yo mama tomoni ozala bakamarade ebele bato ebele mais lelo mpe omoni bato mosusu oyo contacte babimi lisusu bazala bakamarade na yo mais yo toyebaka bango te babimi lelo oyo mama nini yo koloba na bato yo omoni bilongi oyo omonaki te oyo oyebaki te biso to esalami lelo ya koloba vraiment kaka eza ebele ya koloba ndenge nyonso ezoleka mais nakoloba kaka vraiment merci parce que nyonso oyo bamonanaki et surtout naloba na communauté angolaise nyonso na communauté congolaise nyonso et puis na oyo ya UK mobimba na bapaya o bayaki na bapaya bautaki musika camarade na yo baninga na ngai ya musala baninga na biso ya mokolo nyonso nakina rappele yo likamoko tango nakomi nakuti bato miso to basi bateinga bia nakomi na 10h10 mwasi moko aye na voiture moko ya mwindu abi na yo landa
nayebisiki no bato so bakei abi ozokende nga fana akena yo akena ngai abi aza voisine na bino alakisi amour ya tellement ya trop na voiture alobi na biso alors nazongi na oyo solo parce que continue na yo nalinga na rappele yo po ikota oyeba yango yango nazoloba merci aussi na bavoisin bavoisine na bacamarade nyonso baninga nyonso tozalaka na bango oyo participe na biso elongo na ntango oyo apasi tolekisi donc naza vraiment eloko ya koloba te merci kaka merci na nyonso vraiment merci ebele merci kaka likambo te ndeko yo compléter olongo loba nanga compléter likambo leki alobi je pense que nous dans situation boye toyebaka moto malamu nde obi ke no moto mosusu ayeki oyo na satandaki te aye invitaki ye te mais aye donc faut toyebaka kozala reconnaissant mpe korespectaka bandeko ata problème ezalaki quelque part mais respect ya mpe bolingo fe tikalaka na biloko boye ezala lilembo que non na ntango na mpasi ndeko wana azalaki donc malgré un jour peut-être baproblème ekozala mais nabosana te bolamu nini oyo bandeko basalanga ntango nga nazalaki na mpasi donc jamais faut efasaka biloko boye na bamémoire na biso faut egarde yango na bamémoire epesa biso baleson ndenge tokoki kovivre en communauté na bandeko mosusu oyo aza na bacaractère différent ya mabe na malamu mais il faut savoir vivre en communauté et ensemble pour partager na bamoment ya pasi mpe na ntango biso c'est ça qui fait aussi que nous soyons une communauté. Voilà. Merci. Alors maman mi nazalaka munga musuka na bino mama libota na bino bangole balingi bino mingi nalinga na pesa bino yango na kolpete ya suka pona suka na ngai mama na makambo na bino namoni bato mususu na makambo akendeke te en tout cas makambo ya bato bakendeke te mais na makambo ekweli bino namoni bango bayaki na profiter na vidéo oyo na pesa bino yango et puis na senga bandeko wana merci bangole ni surtout bamonanaki toyebi bino ke makambo mingi bokendeke te mene oya mama mimo boyaki tolingi bolingo bozongisi ezala ya libela bandeko tosuki hapo na video oyo kola batela biso okimeza na libota oyo merci